charme na ye protejaka nga lokola lechombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga ngai ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka ye lokola bebe ya ye mwa ekila monena apesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina ngai ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Ah, c'est parfait. Tokati Nzembo. Cette fois-ci, au moins, on a très bien alors. Oui, nazo mono très bien. Est-ce que na Nzembo na wana bako bakisa kombo langa te? Toyebisa bango en tout cas photo senga lempela mon grand frère propre donc wana yaya na oyebise pena na biba kiselanga komanda esota Nzembo anezo bima donc fatia kombo na oso to bosana te mais tozonga na makambo to bengeli yo lelo to bandi bonsoir komanda eso. Ouais, bonsoir Noir, na pesi mbote, na pesi balandi tout. Bazolanda biso siko mbote. Sans oublier ma copine. Ah, Toroko Mizambote wana vraiment. Merci. Lelo tolobi tozali na situation politique et économique et puis sécuritaire na kati ya mboka na biso na RDC. Donc voilà, tolinga ki penda to sona esengo wana oyo. Toza na kati ya antenne na biso nde tolobi ya liberté d'expression. Lelo komande soto tuna yo motuna na biso ya liboso po toza na mituna ebele penza ya kotuna mais tokobomba ndambu, tokotuna muke et puis ndambu tobombi yango mbala sima. Question liboso ezali ceux qui na tuni o analyser situation politique depuis le président Félix Oyo azali président o azana pouvoir na tourner na o asali ti to komi na Bukavu o sala analyse na yango maloba et pas ya komanda eso. Bon, analyse la catastrophe hein. Ya kao hein. Eza kao ako s'en sortir te 5 ans eza ebele. Parce que depuis abandi à niveau il y a diplomatie internationale. La diplomatie déjà a joué échec à outi kotambola na ba mboka to ya ke Belgique, États-Unis ameki ezo simbate donc eza kao. Je ne pense pas qu'il y a un avenir moko molai politique. Pour kala mingi te mbo komona ke situation politique et que se dégrader encore de plus donc des ordres aux amakasi ça risque même ya obimisa bitumba. D'accord, mais ceux qui te le bika si toza toujours na matanga oyo et comme lelo na RDC au bisos toyebi likambo oyo e uti koleka likambo ya crash ya avion ou bien eza attentat toyebi te mais totuni tango tozomona yo molobeli ya ba peuple congolais avion oyo ezalaki disparu ti lelo toyebi suite nango te mais toyebi ke yo ozala na information moko ba information oyo ezali fiable. Parce que tant que tuna et pas na yo commander est-ce que makambo eleki wana ezali normal ou ezali anormal tant na lobi normal est-ce que ezali tant mususu avion ezalaki na problème ndenge ezalaka normal batalaki malamu te ce qui na lobi anormal cela veut dire que ezali côté attentat est-ce que ezali batu moko boye babongisaki mpona likambo wana malobe pas commander eso. Namoni obandi na question par rapport à matanga. Nana koloba kembo peuple congolais kufaka chaque jour soki ba oba omona ke matanga yango wana ya libosombo ba oba kufi en pleine mission de service. Ça veut dire ba famille na bango ekozala rémunéré. Bongo siko ba oba kataka mitu oyo lelo Félix azo soutenir moto oyo atie insécurité na kati ya Congo. Bango ba ko bénéficier nini? Donc pona biso toza makambo ebele ya kosala na Congo. Bon, l'accident wana bao bakufi eza pasi mpona bafamille na bango surtout mais biso tokolobaki bazalaki en pleine mission de service. Je pense que bakozala badécompte final na bango na moto engagaki bango mais le peuple congolais oyo bazokufa na Kasai bakokufa na est ya Congo partout oyo bazokata bango bamitu oyo Félix alobi akofinir soki nini te ba massacre bato basalaki ba massacre wana donc mpona ye
eza dans le passé. Donc je pense que oyo pe esali accident, je pense que akosenga basala ba enquête te bakotika yango. Donc bao bakufi mes condoléances na ba famille na bango, mais kufa ya peuple congolais ebandi lelo te, bango bakufi quand même bakufi en pleine mission de service, mais eza na ba oyo penza ba innocent bayebi na bango makambo ya politique te, kanambe aboma bango bakunda bango na mopiku oyo Félix aboyi justice esalema, enquête esalema. Donc bao bakufi comme bakufi na en pleine mission de service, je pense que bon Félix a répondre na ba famille na bango bako bénéficier na quelque chose. Mais tozongi so na question liboso lekiango vite fait tango totuni yo likambu oyo totuni osala analyse ya situation politique olobi eza catastrophique na sens nini, parce que olobi yango vite fait quoi, tolingi toyie bango quand même na moins détail. Mais eza catastrophique, yo moko ozomona déjà ba manifestation ya bato ya IDPS baza déjà na pouvoir, yo moko ozomona ba manifestation déjà chaque jour ebandi lelo te. Pourquoi bango baza na pouvoir mais bazo se manifester lokola bato wana opposition? Ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement ndenge eza boye bango il fallait que déjà bazala ba commis déjà en plein travail ya reconstruction ou bien ya konini kotonga mboka, parce que baprometaki peuple ke bakobongisa mboka bakolisa peuple 3 fois par jour, peuple akozala sécurisé. Mais ti lelo moni kaka ke baza kobunda baoyo babeta bango bavimba koto oyo bazokisana bafinga, ça veut dire eza catastrophe politique oyo bango bapronaki oyo baprometaki peuple congolais yango te. Peuple congolais azosa ao attendre social, mais ti lelo batouche nano social te. Soki obengi na Kinshasa omona ke d'ailleurs na programme alimentaire na PAM, programme alimentaire mondial, bauti kopesa statistique ya nini ya annuel ya année oyo balobi 15% ya de plus ya famine na Congo. Ça veut dire année passée soki tozaki na 40% ya famine tokomi na 55. Ça veut dire déjà niveau social que eza catastrophe. Soki oke na est ya Congo oke kotala ni nini niveau sécuritaire. Oh d'ailleurs naza ko informer bandeko na biso ke bitumba moko ezobanda na est kala mingi te oyo ekozala ba militaire burundais bato bakoya kobunda na kati ya Congo. Bato ebele bayebi yango te, mais biso comme tozana ba matoi partout. Pourquoi balingi baya kobunda armée burundaise kokatisa kala mingi te na Congo? Parce que Kagame Félix a ko signer accord na Kagame ya kopesa bango libre entrée ya na kati ya Congo. Mais tango bango batutsi bakoti na Congo yango moni ke meme kokufa ya nini utu o babomaki wana soit rebelle epesi sikoyo ke batutsi bakoti ebele na est ya Congo, surtout na ba Uvira partout, esali ke nini Burundi emoni déjà insécurité, parce que Burundi pe ezala na ba rebelle na bango batutsi o baza na Congo. Mais tango bamoni batutsi ya Rwanda bakatisi na Congo, déjà Burundi amoni, ça veut dire batutsi oyo ya bango ya Burundi balingi kose rallier na ba armée ya Kagame ya batutsi, et automatiquement Burundi ndenge eza boye balingi bakota na Congo po bazala surpris te na ba rebelle na bango ya batutsi, parce que Kagame souci na ye ezalaka il faut alongola président ya Burundi place wana. Donc Congo ekomi champ moko boye, ekomi terrain de jeu, motu nyonso akoti abimi ndenge alingi. Donc wana eza mpona korépondre ka par rapport ya kanini politique au Félix azomema pour le moment, oyo bazosoutenir ye eza mawa mingi. Donc biso tozosenga kaka ke bon nzambe asunga baoyo bazoluka solution ya Congo, en tout cas ekosala bien to libere mboka wana po Tshilombo ateki Congo na ndenge ya blague. Mais sikoyo conseil nini okopesa na gouvernement pona ko réussir situation ya sécurité na RDC? Conseil eza te, baza mikolo baza mikolo bayebi re. Est-ce que conseil esilaka komanda eso? Est-ce que conseil na mokili esilanga mpe na bopeso conseil? Naza master na bango te, na mutu pa ya groupe na bango mpona pesa bango conseil te. Ngai problème eza il faut tobengana ngai na bengana bango na ntango kopesa bango conseil te, parce que bango ntango basali ba acte wana
que Félix a gagné qui ba élection te ba ke koyiba basali ba jeune na bango ya ba korwana batunaki ba conseil na biso te. Donc biso tozobundana faut tobengana na Félix na Kanambe parce que Kanambe na Félix baza blocage ya développement ya Congo. Omoni soki ba oyo baza ko croire que Félix il va faire quelque chose na biso bazo mikosa parce que Félix azani eza mwa transition moko boye comment faire pour Kabila azwa a récupérer pouvoir. Félix a kosala rien preuve que bozo mona ke même tango aye na poto aza kosala mingi nde lobbying ya kolongola ba sanction oyo ba sanctionna batambwe mwamba bato ya bakabili. Donc Félix il est au service des Kanambe et des Rwandais. Donc Félix il ne travaille pas pour les Congolais. Donc tout biso tozo côté na Félix na bato na wana te to apena conseil ko pesa bango te biso eloko na biso to yebike na ye na Kanambe photo benga na bango. Mais elo eza makambo ya mboka eza makambo ya mboka mobundeli ya mboka yo ezali mobundeli donc bapeuple congolais bazalaka ntango bayoki komande eso azoloba batie matoi bayeba ndini ozoloba olobi eloko moko mpo toleka na question na biso oyo tozozela pena mingi mais olobi eloko moko nazongi mwasi olobi tobengana obi il faut tobengana Félix na Kabila mais quand on dit tobengana Félix azali congolais lokola yo lokola nga sikoyo okobengana ye bokobengana ye kende wapi. Non, il faut que c'est une façon que balon a pouvoir place bazali Félix il faut akangama. Félix il faut qu'il des prisons ceux qui ont la chance. Hein, mais ceux qui peut économiquer lisasi et beti bato ba condamné biso te pour moni ba congolais bazalaka tango likambo ekomi nde ekomi bolobaki boye bino bato bobomi biso tolobaka chaque fois oyo kokomela ba Félix ba kotisa biso na kati te hein. Parce que tango a signé ba accord na ye ayebaki politique ezalaka ou bien oke kosimba kisi antibal ke soki babeti lisasi kokota yo te mpo ozala protégé omoni. Donc biso totango tozobaki kobenga na bango nde na pouvoir mais soki bakozala na Congo baokangama tokanga bango Félix tokanga ye na côte nini aza traître Félix Kanambe aza nini comment on appelle occupant. Donc soki baza na chance bakosala ba prison mais soki baza na chance te bon ça c'est peut tout na moninga acheter hein. Mais commandant eso soki tolobi to moyi question na ezo tozotelema mo mukie penza nango pona soki tolobi toloba likambo na lobi boye na bandeko vraiment bandeko balingaka Diamant Noir TV tolobi boye na kati ya émission na biso ndeko nanga ozolanda biso o bolingaka émission ya Diamant Noir ya kozwa tango na 6 émission na commandant eso boza na mbangu ya kozwa émission Diamant Noir azali journaliste ya mutu te bandeko pona respect ya chaîne ya muninga tango lingo zwa émission obengi muninga quand même pona respect vraiment donc émission oyo bandeko bozolanda ngo na Diamant Noir TV kaka topesi yango mutu te eza kaka na Diamant Noir TV. Merci pour la compréhension na biso commandant eso désolé na ngai quand même na sala mo précision na likambo les autres mo mugulu na YouTube parce que nazomona ba image nanga partout mais sauf que bandeko na tant musu pona obenga nga même pona respect nanga baza nango te donc bakozwa kaka batie donc eza bongo te eza musala faut respecter moninga vraiment précision ye moko président Félix tant ozo reprocher à lobi ke bo pesa et temps na 5 ans asali nanu 9 mois et puis alobi yango tina Bukavu aza prêt ya kokufa même pona même ceux kokufa pona peuple donc azoluka toujours ba moyen o ezaki abundela peuple tant bozo tie pression même pas une année yo sikozo reprocher kaka ye moko nani po azoloba maloba mais on dirait maloba wana ezoyokana te maloba epano 5 ans wana asenga na baoyo bavotaki ye o bapesaki ye bavoi wana akosenga bato bavotaki ye te po Félix n'a jamais été élu donc asenga baoyo bavotaki ye po batikela ye temps wana mais biso tokotikela ye te po tosoutenaki Martin Fayulu moto aganyaki baélection tokopesa ye 50 est ce que ozoyeba na age oza nango wana soki tobakisi 5 dama na bao bazodrage lelo baodrage yo te bakolinga toyi elongi ya Diamant Noir oyo tomona kitoko boye kochange ça veut dire na vie na ope makambo ebele kochange na 5 ans congolais azwaka 5 ans lokola eloko moko ya blague et pourtant eza vie mobimba yango wana comprendre 5 ans oyo azosenga batikela eta bataliban batikela eta na bafanatike ya pamba oyo bazosoutenir ye et biso tokotikela ete tokokombattre ye ti tokolongola ye ata etikali un jour akokisa 5 ans tokokombattre ye comprendre
par rapport na Oui. ndenge uti koloba ke makambo ya ndenge alobi na Bukavu, mais ndenge alobi ya aza prêt mpona kokufa, mais il est en train de prophétiser sa mort. Tomonaki même DJ Arafat abade kovela kokufa trop ake, Félix azoprofite kokufa na ye, soki ye azokanisa ke analobi na ndenge ya mwana mobali ke soki kokufa na kokufa, mais okokufa parce ke okoti na deal na batuti tuti soki orespecte te okokufa. Entre temps oza na kope ya baris, mais okokufa. Donc de toute façon na Congo aza moto ya liboso akufa te, parce que aza spécialité koleka bo bazokufa na Kasai na bakongo na bandundu partout. Comme ya lobi ki aza prêt kokufa mpona mabele mbo, ekosala mpe bia kufela mpe abima très national. Bonsoir Lucien Ngando. Bonsoir Gisèle. Merci. Lelo bayebi yo pe déjà mais na diamant exemple ba liboso to leki déjà ba ndeko mingi bayebi yo mingi pe o bayebi te se présenter na moi. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci pour m'avoir invité, maman Gisèle Wumba, Diamant Noir na émission na yo. Moi c'est Lucien Ngando. Bonsoir na bandeko. Activiste politique. Il y a diaspora congolaise, il y a France na Paris. Donc, autrement dit, combattant, ex-combattant, mais vraiment, je suis beaucoup plus dans la politique. Voilà. Ex-combattant. Ex-combattant, Nazali, administrateur réseau informatique et système. Donc, voilà. Wow. Biso to tema, biso to za diamano na moi songi to za la kana na côté anu lobi na biso ex-combattant, to retourne pour cause ex-combattant et to pourrait quand même poyer ba pourquoi comme ex pour les lo combat ici na noté yo comme ex na ndengeni. Donc aux ali côté il y a parti il y a pouvoir en place, c'est ça? En fait, je soutiens la lobby ex-combattant parce que esa connotation moko ba pesa ki biso oyo ezala ki vraiment na le mot n'était pas bien choisi. Toza biso za ba activiste. Toza ba activiste. Et moi, j'étais dans l'activisme comme Jean-Luc Mélenchon, c'est un politique. Mais tant que le peuple a été les makazara terrain, donc homme du terrain. Les Oyo, moi, j'estime que Toza a pouvoir et que c'est un frère congolais, peu importe la polémique, ou la congolais, to télémaka pona Kabila dégagé. Aujourd'hui, quelle que soit la forme de son maintien dans la scène politique à Congo, il n'est plus au pouvoir, à sa signature. Il règne par des accords où il y a signé, na ba ramification où il y a sali, na ba ndeko na biso, où baza na plateforme na ye. Et ensuite, aza na ba arme. Donc 18 ans na pouvoir na Congo, armée wana eza na maboko na ye, aza na ba mercenaires. Mais biso nde toza na pouvoir, c'est le peuple congolais qui est au pouvoir actuellement. Et moi j'estime que combat Tobunda qui de l'extérieur, à distance, il y a la marche, il y a la sitting. Maintenant, première phase dans le Sili, il faut tout changer de tactique. Par exemple, laquelle j'estime qu'aujourd'hui, les combats, c'est beaucoup plus dans la politique. Bah, oh, bah, Monique, Bango, bah, Kubunda, la Manduki, tout ça, là, combat entre Bisso, bah, Congolais, Tobundisa Félix, nos ennemis, nous les connaissons très bien. Et le problème du Congo, c'est Kabila. Donc, on gagne, na minute Oyo, nous allons soutenir vision politique. Il y a président Félix Tshisekedi, sans jambage, sentimenté, et zappé qui déjà les lotés, toté, na émotion té. Nous allons soutenir yé, na PC crédit. Question na biso yo, mingi babande déjà rozelango wana ya kubino lelo, ya yo, na bukechua yambo. Toyo ki on a matoi na biso qui commandé et so va porter bino plainte. Toyo ki na matoi. Est-ce que si vous avez mandat wana déjà to eza na niveau nini, eza na niveau ya RDC ba porter bino, to na niveau ya Belgique, to na niveau ya institutions internationaux. Donc ba porter bino plainte wapi puis to ebike objet nango ezalaki likambo ya drapeau, mais est-ce que peut-être eza na likambo suna sima ce qui est livré to za faux pour biso une information na source, yo za source malobe pa na yo commander so ba peuple congolais bazolanda bayoka likambo wana. Oui, nayokaki yango na RTL, d'ailleurs moto moko ayebisi nga soki elekeki mpe na RTBF ke baporte biso plainte, mais biso tosepeli. Je pense que ça sera toute la première fois l'occasion aussi. Il y a justice esalema, vraie justice, parce que tango biso tokitisi drapeau,
ba revendication na biso eza clair. Et donc juge a s'est basé par rapport à ba revendication na biso. Motivation c'était quoi? Ba revendication na biso nde à partir ya wana nde ba osambisa biso. Tango moto kitisi drapeau bayoki siko tango kitisi ozoloba nini. Ba revendication na biso ezali tango tozolobela makambo ya ba fausse commune bato wana baboma justice esalema te. Rossi Mukendi baboma justice esalema te. 15 millions de dollars justice esalemi te. Nini Arma Tongolo Chebeya tout nyonso wana tobande koloba ngo qui état de droit en Congo, c'est là où maintenant la justice va travailler. Donc, on a vu ce sepeli parce qu'il faut se préparer na ba avocat na bango makasi. Parce que biso peut rien na ba avocat, ya komona ke loko nini o epusaki poto koma na niveau na za ras le bol. Komona ke donc tozana moyen mosusu te ya ko manifester ras le bol na biso donc tolobi non, il faut tout ça les loko oyo et ko toucher ba emblème na bango ils ont représenté bango aw. Nous sommes fiers parce que to ke do samba na gouvernement occupation après on va les gagner. To ko gagner bango parce que ba ko tala bien si ba revendication na biso ezali fondé. Non biso tozo banga eloko te. Mais ce qui est grave drapeau au biso to kitisi na bango o ya Congo ya occupation mais eza na drapeau mosusu oyo ebotami na kati ya Congo ba oyo ba yebi na ebite soki zizelo umba na kotindela image wana eza les mêmes drapeaux même nani quoi modèle mais ya noir blanc baza ba militaire baza kosala nango marche en plein Congo naza kotindela yango otia yango s'il vous plaît avosa montage na kotindela yo na kolinga sikoyo bato baki ko porter biso plainte ba expliquer biso armée oyo ezo sala nini parade na est ya Congo na même drapeau mais ya noir blanc, ça veut dire fond ya noir bande ya pembe étoile ya pembe ba ya ko expliquer biso eza armée nini wana na kati ya Congo ba osala parade bien balati bateni ba ya ko expliquer peuple c'est bien ko kende ko porter bokecho na eso plainte biso to ko kende après to ko gagner bango. Mais baba nana no pe ko porter ko kende nano kotala makambo oyo ezoleka na est ya Congo tango tozobisa ke est ya Congo kuna eza na armée oyo ezobotama na minembo kuna bato wana bazo créer république des volcans kuna bomona na kotindela yo ozwa image wana na place on azoloba bo tia place yango bato bamona eloko oyo Chilombo akauti ko signer na ba Rwandais. Tu comprends? Moto ayokela biso mawa te biso tolobi toza ba mibali tokobundisa bango na ndenge ya ba non namona te mutu bamemi na justice mais azoseka na ye azosepela oh mutu bamemi na justice abanga mais question na biso ezali boye gouvernement bango moko bacontactaki bino directement ou pas biso toza baalie na bango mpo bacontacte biso te bango bake kodepose tokokutana na bango na justice. C'est là où juge akotuna bango bato bazo revendiquer ba fausse commune na Kinshasa na Congo. Est-ce qu'il y a des fausses communes au Congo? Bakotuna bango après bango bakoloba oui il y a des fausses communes bakolobisa est-ce que bango azosenga ke justice esa mabosi bosala yango bakoloba ka ke des enquêtes sont en cours yango bakoloba donc ba se préparer na ba argument ya makasi parce que il faut ba ko défendre ba massacre lelo Chilombo Chivube akendaki na banque mondiale ake kolinga akende ko defa mbongo pona azoyoka bato mosusu o bakozwa bango bakozongisa me boza malade auti kosenga mbongo na banque mondiale bapesa mbongo. Est-ce que boyebi makambo ba répondre ye kuna o nayokaki soi-disant bino ba soi-disant journaliste na Congo nde ozalaki journaliste po ozalaki professionnel mais il faut komi na États-Unis komi osala pe bakayu soki ya bandenge nini ozali so journaliste professionnel te Marius Munga ozotuna bokala tuni bokecho question bokecho a répondre non Félix akende ko senga mbongo la banque mondiale baboyelie Marius Munga azoloba no oposi moi j'étais là mais Marius Munga sala sérieux ozalaki wana na qualité nini ya conseiller Félix ozalaki wana na membre ya délégation ozalaki wana comme qui mais bimisa yango preuve mais nga nazopesa numéro na ngai eza 0032 466 33 33 52
j'ai des preuves oyo bayebisi Félix bakopesa mbongo te, il faut asala réforme ya justice na ya droit de l'homme. Après nde bakorelancer financement ya mbongo wana naza na banini oyo batanga anglais babenga nga natindela bango bomona bafanatike lokola Marius Munga ozoyo oloba biloko sans preuve ndenge eza boye or ya mboka na biso bauti kosuspendre yango bakoteka esu te. Ça veut dire Congo eza na baproblème yango nayebisaki ke na politique lelo bafanatike nde bazomona ke Félix azotravailler azovoyager, mais Félix lui-même ayebi ke ça ne va pas politiquement. Yango moni même ministre ya coopération et développement ya ba Belge ayebisaki ke Félix, tu dois nous prouver que tu es le président de tous les Congolais. Ça veut dire qu'il y a encore des lacunes. Oh, Félix, il faut résoudre. Bon, bah, fanatique, bah, que Félix est président. Après, Belé, il va avoir une maman. Bon, bah, ça, quand on a poto, bah, zolo, bah, mais Félix a zolo, bah, tête, qu'on a beaucoup de quoi aider, qu'on reconstruire un boka. Mais bozo qui t'a raté. Si le loba direct, tozaka na binoa. Biso soki Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba Katumbi, oya kozwa kaka ba omona lobi to kitia. Mais au komona kaka bazaka na ba direct. Bazo yaka kaka mais bozo soutenir moto aza na pouvoir. Mais bozo zela nini? Bomoni ke boza ba farceur. O soutenir ki moto. Moto na komi na pouvoir mais ti le lozo kitate. Asi ayebisi ke oya lingi okita ki to ya linga te. Mais bino comme boza ko incarner o eza vision na e. Bo kita, bo kende ko anime vision na e. Aza déjà na budget à 7 milliards. A escroquer bino a kosi bino et pourtant Félix na campagne na ye asalaki ba budget moso ba 87 milliards soki nini. Donc peuple congolais to yebisi bino ke donc to ko gagner bango après jour auto kende ko samba to ko sala appel to ko sala effort moi si ya chebe il faut azala wana parce que ti le justice ça le matin parmi ba revendication na biso eza na média eza na jour wana tango to bitse drapeau moi si ya bazana azana France awa akoya. Moi, c'est à Tungulu, Tokosala Toya, si c'est possible aussi, Toko Bundana, pour de façon, moi, c'est à Rosimu Kenya Mata. Baya Kola qui sa justice, Baya Bisa Nani, Oya Boma, moi, c'est à Abomani, ni Rosimu Kendi, pour de façon, et justice, il faut ça, parce que na Congo, justice, c'est ça, et à un moment, nous avons recommandé, il faut passer la réforme. Si les 15 millions, tu éviter place, et Mbongo Ezali, et comme il puisse même battre, il faut pas marcher pour avoir la vérité en bon. Donc, biso, toza mibali, au contraire, toza fier na ndenga blague te. Toza fier. Jour wana, ba mama, ba papa, jour ba ko annoncer kaka, pour se boya e belé, biso tout na ba drapeau ya Zaïre, ou bien olati eloko vert. Est-ce qu'officiellement, vous avez convocation? Officiellement, vous avez déjà convocation ou pas? Ah ouais, ezalaka, ou bien, sirete belge. Eko benga yo, ba yoki yo, procès verbal, ba komi, ba zongi seli. Et pas bazongi pas procureur, ce qui pas juge. Omoni. Exactement bazolo ba o bokecho na eso bakangi bango. Lobi non, c'est pas ça, ça peut prendre 6 mois, 7 mois, 2 mois, 3 mois. Ah. Après ba convoquer yo, ba ke ba yoki yo, ba ko komi, ba ko koma makambo oyo ba opposer après ba tindi kuna, OK pas juge donc muto abanga te, nous sommes dans les bons et nous sommes des gagnants. Mais ce que vous avez un message par rapport au peuple congolais, oyo ba soutenaki likamba, soutenaki bino na likambu yango ya drapeau, na ba peuple congolais oyo bazalaki mécontent na likambu yango, message ne koza nini pona likambu ya drapeau lelo na ba peuple congolais bazolanda. Non, message ezaka peuple muto abanga eloko te, boza après et ya ko se sacrifier les jours wana, boya ebele parce que tozo samba na gouvernement occupation ya occupant toujours ba ko annoncer peuple congolais place aux mama papa bo senga ba congé boya ebele oya za na drapeau ala tata drapeau ata nini po ba mona ke peuple diaspora boyi gouvernement la bangwana okomona mama Gisèle nazo promettre okomona ndi ba kozala humilier na justice bazala humilier donc message ezaka kaka kembo ba oyo petango ba ko prononcer jinane ba ko annoncer date yango. Oh, bah, pour aider financièrement parce qu'il faut tous au moins 5 à 6 avocats. Parce qu'on va les gagner. 6? Oui. Wow. Il y a des avocats combattants, au Yobaza, Penza officiel, au Baza reconnu, et il y a aussi, bah, tout le monde fout en bon. On a commis ex-combattant parce que première phase de combat, on a biso, on a pas de Sili, le Sili vraiment. Première phase de Sili, maintenant c'est l'intelligence. Parce que Batebele, Bazosa a maquillé les Awa.
hein, il y a bande qu'on a biso ba combattant mingi bazo comprendre te exemple ya lecture politique. Cette situation actuelle ya mboka ou encore l'état des choses, l'état actuel des choses est préoccupante est préoccupant et situation actuelle est vraiment préoccupant dans le sens où les lots oyo entre biso division côté parce que bande ko be bazo comprendre te. Donc mabe ya combat na biso to mener na poto bato batangi mingi te balingi baza liboso ya bato bandeko batangi donc irreconnaissance wana ya ko reconnaître bandeko pe boto tangi na kati ya combat toza na mot à dire donc na combat na biso beaucoup plus les voyous ont pris les devants par rapport ya bato pe batangi parce que vous devez savoir ici na plateau lelo Maman Gisèle que na combat ndozomona na combat il y a des avocats il y a des docteurs. Donc, les Congolais ont un niveau d'études surtout baza. Mais tout le monde a une famille, tout ça na soza na mwasi, nanda kuna yo, soko za na mwasi na yo, comme na zemi, so en robota au même hôpital. Donc, au pays, na maternité, au pesi ba médecin ba sala musala na bango. O lo bate ponga za combattant na botsa mwasi nanga. Ba voiture na biso tango zo campagne, ils ont ba panne, to même ngo pe ba mécanicien. Donc, mutu na mutu fa sala musala na yi. Ce qui est mal chez nous, les combattants, c'est-à-dire bateau batangi, ce qu'on veut dire à la université, c'est comme si bazan la jalousie na yo, on te mama bé. Donc, bien ça est tout. Yango et sali que bateau belé, tout ça là ba plateforme. Nous on a tout ça ba plateforme les arribelé. Ba plateforme ba combattant les arribelé, ça que plateforme moko et sangisi ba combattant tout. Donc, tout ça là déjà divisé. Tout sangana kana ba action et puis action o sangisi ça biso nyon surtout. Na kalezaki balumbe lumbe mais batunyo tout peut endosa balumbe lumbe action o esangisaka ba congolais tout ezala to te manif marche ya makasi na époque ya Kabila ou soit concert hein so concert esalemi wana moni batu tout mais na minute o pede loko ezati c'est à plat. Maintenant quand nous réfléchissons na situation politique ya mboka lelo ndeko na biso Félix a sauvé le Congo na guerre moko ngaki kota papa na biso zela muke o kota na mambo ya mboka mais tozonga na muke na likambo wana ya combat ngana na tuna question est-ce que pour faire ces combats là ezosenga ka niveau ya utiliser à l'école non mais pour faire pour lancer la combat ils ont déjà premièrement ils ont politique ce que nous faisons c'est de la politique et politique ils ont le droit en mathématiques hein ils ont le droit en mathématiques les lots que aux la combattant ce bâtiment ba éviter soit un ministre économie na éviter sur leur travail tout est de comme sous soit ça l'économie. Même ngai ministre économie dans ça la montée parce que c'est pas mon domaine. Ça demande une certaine intelligence, c'est important. C'est pas pour rien ngai na yo Gisèle Umbana batunyo so tutoza watotinda ba na biso ba kende classe non. C'est important. C'est important parce que combat au batebele ba ye ba éviter que ça politique au bazo ça. Alors na politique tant toza ba leader d'opinion, il faut to ke ba na ba décision au tozali kozwa en citant les noms, il y a peuple qui n'a représenté un peuple. Peuple nini, vous êtes une minorité. Tout ça qui est en Belgique, tant que le président Félix Ayaki en Belgique. Il a été reçu par des milliers de Congolais. Vous avez balou bata. Na mongo. Ngaza mongo. Kuna na Belgique, tout ça qui balou baka bazale. Kuna ta ça qui be coloniaux surtout ba qui koyamba chef de l'État congolais. Et ba Congolais va se déplacer qui et soit pour bisa biso toten de comme soit pour bisa biso ni que basa bazoba. Baebi Congo te basa bolinga Congo te basa un sentiment. Maintenant ils doivent arrêter quoi. Ils doivent arrêter. Les lots commis à niveau oyo, il faut to sauver mboka na biso yaya. Et ngai na ye awa te pona la kisaki nga za mayele ko le kabande kumsusu bon basa bazoba non. Moi je suis là pour na meka ko élucider na lecture o nga na sali na niveau na nga na capacité na ngai o nga na za nango. Quelle solution à apporter la problématique au Tozanango? Parce que politique à Congo, Congo est en mathématiques. Ce qui sur les lots, équation à second degré, au résoudre en haut, ce qui au yebi formule, donc la politique est faite pour les initier à la politique. Mais les lots oyo, o et salamina Congo, et zali que Kabila bomi ba congolais, ça c'est vrai. Dans le langage de la résistance, il faut qu'il y ait un lumbe manduki, mais tout ça, 18 ans. Tozu manduki yango. Tozu yango te yaya. Kabila sali 18 ans, aucun Congolais longo lié. Mingi bazali ba ministre, mingi ba leader na bango o bazo soutenir.
parce que na diaspora pe to vota kité ngana bango to vota kité ngana bino to vota kité tolobaki babimisa peuple pour na application ya article 64 yebisanga ni Fayulu ni Fachi mutu moko ta ndimaki proposition na biso bandimaki ba proposition ba partenaire na bango non ba financaka bango ba mbongo ko ba futaka bango tant biso diaspora tolobaki to kende na Lumbe to kende na soulèvement populaire ils ont refusé. Ils ont écouté la voix des décideurs. Qui sont les décideurs? Les mêmes personnes au Bazo Boma Congo, au Bapillé Congo depuis des années. Au moment même mais ezali bato batangi yango nga tuna ki motuna tant na comprendre explication bien te to balandi o bazo landa biso nazo mona ba question na bango nazo mona makompepe mokonzi wa iza zo koma to yango na tuni question est-ce que affaire ya Congo lelo ezosenga kaka bato babundela ngo za bato batanga to non na lobby boy na lobby naza benda clair tozo bana lingala na lobby ezosenga bato nyonso mais na niveau moko hein, à l'état actuel des choses esenga score il faut la haute intelligence parce que adversaire na biso azo changer ba forme toloba ngo na lingala na ende toza na ki yanke tolobaka Mundela changer jeu so Mundela changer jeu osani il faut changer PG. Na biso eloko mona biso anecdote moko tande ko sala lumbe ando sama ana poto tant ba ministre Kabila bande ko ya mais ils ont compris parce que bazana ba laboratoire c'est-à-dire des officines où baza ko étudier ba phénomènes sociétal ce sont des phénomènes combattants au ebotamaki na ba laboratoire tout ya poto et lesquels mindele ba comment ko étudier phénomène on a combattant witu et ils ont compris c'était un mouvement ya ras-le-bol mais maintenant le problème pour le combattre il fallait changer de stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé? Biso attendait au Kende ko boycotter ba événement au Kabila anda na COP 21. Na COP 21 Kabila a comme routine le super ministre na été. Il payait maintenant des Français, c'est-à-dire des sociétés prestataires de services ba kena ba stand ya Congo. Yebisanga siko au côté na COP 23 des na le bourgeois wana. Boke lumbe ko beta bato ba outil délégation outil Kinshasa. Bota la buena stand à Congo, ce sont des Français qui sont là. Borobé Tabango. Donc, Mundé a changé les binogés. Donc, Kabila a changé. Donc, il faut, si on a bino, si on a niveau, on a binopé, il faut pas changer. Nous, on les a proposés. Dans le combat, toi infiltré Bango. C'est-à-dire, toi, tinda un certain groupe intellectuel au bazar na combat, to kitipe Kinshasa, ce peut dialogue, to dialoguer, to zupe ba poste. Na ba poste, on a, beaucoup de tinda mbongo, même 30% ya ba salaire na bino awa, to somba ramanduki. Ils n'ont pas voulu. Oh non, c'est bon, on corrompre Bino. Voilà. Donc, pour. Okay. Question Anna Tobombi, parce que même mec d'ici, c'est les îles à Komeninga qui a d'accord na réponse aux pétionnalités. Donc, Makambo et Yakumba, ça revient qu'à lui, quoi. Donc, c'est les îles qui demandent du matériel. Aza pepe congolais, le pepe congolais pour ceux qui te disent bino atingato ba explication le problème est mais toutes nos questions yo les ali vraiment lelo na Kinshasa tomoni na kati ya makambo oyo expliquer biso makambo oyo eleki lelo te makambo ezo leka na kati ya ba partisans ya UDPS na ndenge botomboka donc na te bo parce que yo pe ozo ouais ngape na Taliban ngape na Taliban et kasi ndenge ka babenga biso ba Taliban ka biso ba Taliban ba mujahidin bo cheka ka nyonso de tous les noms des officiels ba chaka ka et dina image comme na lobby te yemo mta lobby azaka voilà nga na lobby komba ngote mais le quoi yemo lobby c'est bien c'est pas grave lobby bino bobimaki na nzela voilà bobimaki na nzela bo juger que avion ya président ndenge makambo eleki wana ezalaki Kabila mutu azali commanditaire ya makambo wana malobi pana. Ça se voit clair et donc je ne m'achéris pas les mots, il faut qu'on dans l'état actuel des choses, lelo Kabila azali koluka moyen nyon surtout na ba Kagame ya ko continuer pillage ya ba richesse à Congo. Et accident oyo uti kosalema eza anodin te eza attentat tout le monde a ba résultat kala mingi te parce que avion ba uti kovango na territoire ya Sankoro na Kole village mo ba benga Kole ba trouver chauffeur ne aza vivant chauffeur ya président
Il semblerait, Ah, voilà, ndeba villageois na oki audio moko tango wanda kubenga ngai batela ah, il audio. semblerait, donc ce n'est pas, donc vous affirmez Il que... semblerait que Ah, voilà, ok, il y a ok, ça d'accord. au conditionnel, au conditionnel. Ok, Il semblerait. ok. Donc, il semblerait que va trouver pilote wana mundele na chauffeur na ye, mais ils sont traumatisés bazo ko kolobate. Baza pembeni ya avion na mutuka. Ndenge audio o batindeli nga siko tonga nda rubenga nga ozo zonga te na ndoka audio na WhatsApp. Alors, wana ezali au conditionnel, hein, ndenge toyoki. Maintenant, le problème, il y a tanta et le wana thèse au bango va pousser, soit disant qui problème météorologique et ça le kuta. Biso fait na poto, ceux qui avion bâti, écoutez na problème, il y a météo, échange de conseils entre équipage na tour de contrôle. Or, dans le contexte des choses, échange de saléma guidé. Alors, ceux qui paient météo ezala qui mabé. Pourquoi pas laisser yango tant le mati ba kutani na problème météorologique likolo. Bon batika avion, il y a président et à Kolanda. Tout le monde a qui président, ex-président, il y a un des présidents, il y a Pologne. À Koufaka, na crash mon avion, dans la même circonstance, c'est-à-dire avion tant et matière, na kake, coup de foudre, voilà. Mais échange de ça, il y a un cours de tour de contrôle na Bango, il y a Pologne. Mais si on a lorsque à ce qui concerne notre cas, Batiki président Fachi Amata Ndengenini, ce qui basé un problème météorologique. Et moi, par mes analyses, j'ai compris que les agis pour apaiser tension, il y a des partisans, il y a IDPS, où il y a Tomboka qui n'a limité. Mais ce qui est vrai, ce qu'aux eu Parlement, et Simbami na Kabila, aux eu Sénat, et Simbami na Kabila, aux eu primature, pareil. Configuration, il y a pouvoir actuel, il y a Congo, Kabila Mtazo tiré ma ficelle. Et c'est là où maintenant nos frères ne comprennent pas. C'est vrai, tu dois comprendre la revendication, kanda ou abandekube bazana moya ba combattant, c'est nos frères. Et moi, je les aime. Même Namboka, même le Losonga comme président, même ce Marambeza, bien même Fayoulou, Azagi président, toute opposition, c'est important. Mais tout ça, là, c'est opposition à Maïli, avec intelligence. C'est-à-dire, Kabila, l'IDP, ce que Fati a fait, selon compréhension, on a analyse, on a mené, j'ai compris que il a sauvé le Congo na problème tozaki nango ya makasi na décembre maman nanga. Kabila azaki prêt à koboma ba congolais. Azaki prêt à kotika pouvoir. Son objectif c'était maintenir Chadari na pouvoir. Alors, tomoni basalaki même ba réservation na bras Congo na bras Lima na Inibra ya kosomba masanga parce que na Boutouana il fallait vraiment ba publier yende vainqueur. Quelle que soit la donne, il était prêt à mater la population, contestation, dans le rue de Kinshasa, à Ngakaboma. Kinshasa, c'est la ville capitale, il y a 14 millions d'habitants. Naebisio, à côté ça, les mercenaires rebellés, ukrainiens, il y a des nationalités, c'est là où maintenant nos frères doivent comprendre l'IDPS a agi par intelligence et sagesse. Pourquoi je dis ça? Les frères ont compris que ceux qui vont mener les Kabila, na Lumbe Lumbe, na Manduki, ben dessin et salima. Et Batebele Bazolo Bango, Awa Bango, non, Mindele Banga Bakabola Banga Kita Bavenge Kita, Mindele Bazela ka trouble et kota guerre civile et kota na Congo pour Bakabola Biso, ba démembrer Congo, donc ba balkaniser Congo. C'est ça l'objectif. Vous vous rendez compte, na Genève, Ozoe Banga non to na poto, to landa qui 3 mois avant l'élection, en 2018, en France 24, Balaxia Biso Glencore, entreprise suisse américaine où ils ont pillé Katanga. Glencore. Qui batinda kabana mike ba minère ba kota kana ba mine wana ba exploiter ba matière première na biso ba uranium et zali ko bebisa même mabou. Même ma ezobé ba rivière ezobé ba. On a tous suivi ça. Et vous vous rendez compte? Vous imaginez que le même Glencore à Genève s'est retrouvé n'a pas partenaire numéro 1, il y a la Mouka. Donc, pour dire que biso ba Congolais, to yebi intérêt na biso ya Mouka, c'est-à-dire, ngai na zai na logique, nde na lobai na komi ex-combattant parce que ngai na bunda ki po Kabila kende. Congolais soit pouvoir. Que ça soit Bemba, soit la preuve tant Bemba abimaki,
tant après nani bato na ye ba partisan na ye ba préféra qui a ça la conférence na France na loba qui en gros je soutiens le frère nazamuta MLCT mais nazo soutenir ye aya to poser lelo Kabila kei lelo nde tozolo Kabila pona yo akei Kabila pona nga officiellement accueilli parce qu'il n'a plus la signature. Officieusement, il est là. Il tire les ficelles. Maintenant, sur l'hymne explicité, n'a pas explicité. Non, merci. Parce que Nazola na maluba na yona nota molobi. Yo moko lobi ki Kabila officiellement accueilli. Mais ce qui Kabila officiellement accueilli, pourquoi lelo tango likambu ekwei ba partisan ya UDPS ba kutumboka lelo balobaki eza Kabila mutasala ceux qui officiellement déjà qui mais yo moka siko uti ko ebisanga ki ba institution nyose za maboko ya Kabila donc cela veut dire que vous reconnaître Kabila azana noana mais officieusement ouais c'est pour laquelle j'ai dit officieusement dans la Moulili hein na Moulili oui je comprends oui voilà azo tirer ba ficelle mais non eza lokola mutali bomat asimi mbeli akangi mwana bébé aibisio avant nazo c'est là au mwana yo c'est pesa mwana na maleme na boy problème lokwa za mwana bébé il faut lengela ye ai bonga pona zo c'est le mwana fukama mama o fukama so mutali boma simbi mbeli to mundu kiabi ngai soko linga zo c'est le mwana yo fukama o fukama te. C'est-à-dire, explique-toi. Je répondre à la question. Voilà, on va répondre. Non répondre. Les locaux sont mutalibo ma simbi mo na yo ya bébé na mundu qui a pointé boye. A biso ponga na zone c'est là au moins na fukama. Nga papa on a conscient to maman on a conscient na fukama. Ton na fukami pona luka bras de fer na iti. A oboma mwana. Aza prêt, aza déterminé pour le moment. Na ozwa, na fukama. Tant na fukami, na moni apesi nga mwana nanga. Mais ce qu'on mutali boma sikoyo, tout est terroriste, na mayele mabeo aza na mutu, azwi siko singa akangi na likolo mwana abino, nga siko pe pona se rassurer que non, yo robalukela nga tende na remettre au mwana yo. Nga na kangi singa na likolo po nazala kana contact na ye. Singango ya 100 mètres. Ata yo ke na yo ozui mwana bokei, mais un moment donné so okei, so ka bendi singa o sentir pena ke non. Likolo mwana bakangi o luka nini. Tata ya solo to mama solo a luka, batro ba ko aider pour bakata singa wana. Mais non, le problème il y a président Fachi yango wana. C'est là où les gens ne comprennent pas. Akutani na muto aza déterminé ya obuma Congo ya ocha Congo en feu et à sang. C'est Fukama. Donc, en signant des accords au Bazan Angwana, tout le monde surtout tout le monde a d'accord en vote, mais du fait seulement il y a un basu Parlement, basu Sénat, donc il y a des accords. Maintenant, on a un accord, c'est-à-dire au Fukami, on dit mieux au pouvoir, mais vous avez un peu limité. Vous avez bébé na yo, moi na yo Congo, mais Moutouana Yamabe, Azana Mundu qui à tout moment, à tout donc à Okiko Salamabe. Yosko il faut banda koluka sikoyo moyen ni kusala tata malamu a osala ni akoluka sikoyo président ya Congo a koluka a réfectionner armée il faut tinda ba recrue il faut a réfectionner ba ndaku ya ba militaire ba kana bango pona koluka ko gagner confiance ba militaire na biso déjà au bazana kati ya ba FARDC yango no moni biloko Félix azosala Fachi azosala réfectionnement ya ba kanchachi ya ba camp militaire nyo surtout pas gagner confiance na bango avant ya kokende Goma ils en a 6 généraux ba ebisa ki babi tu peux compter sur nous makambo eleki na est à Congo ezalaki kaka seulement inauguration ya laboratoire agricole te ezalaki sérieux ezalaki renouvellement ya ba contrat nyo tout Kabila signa avec contrat minier au assigné na ba président na ba partenaire na bango bon ba congolais au bazaki mais content na makambwana bango ebisi bango makamoni o baza d'accord te na ndenge na mamba drapeau po ba misusu bazo ba makambo misusu est-ce que biso tango to sala eloko na to sai po to sepelisa bato to sala yango on était conscient que tozo sala yango pona ba oyo balingi mabele oyo amoni ke
aza d'accord na makambo ya drapeau oyo ya barwandais wana aya kopesa bila ya kanambe na drapeau na ye aya kopesa pourquoi lelo omoni nini Zizel akoloba boye diamant noir imbisanga tuka mama nanga ce sont des hypocrites bato ya limité wana soki babebani neti awa ndenge babebani makambo ya avion bakomi kolobela makambo non il faut kaka topanzana kaka alliance wana il faut ekufa Kabila aza rwandais soki bayokani ali langage wana elongwe aza ndeko na biso aza alie na biso mais soki babebani non il faut kaka alongwa aza rwandais non abebisi mboka soki bayokani bakomi bien bon message ezaka peuple congolais bozala distrait te parce que pouvoir oyo eza na Kinshasa lelo okozala déjà jamais oza na pouvoir ozanga imperium parce que sinon soki ndenge wana Tshisekedi escroc au papa oyo akufa alingaki azala président parce que abande koluka imperium te yo si omona président sans imperium existe te po Tshisekedi il avait gagné les élections mais azalaki na imperium te ata mais soki oza na pouvoir sans armée oza na imperium te eza distraction. Donc peuple congolais azala déterminé le reste ya makambo oyo bozomona ke Félix aza na pouvoir Félix aza marionnette garçon de course ya Kagame na Kanambe donc nation na biso eza ko traverser moment moko oyo eza ya pasi komona ke liti oyo nyonso tobundaki toye kozwa trahison na bato oyo peuple a se confiaki epa na bango depuis longtemps pesaki ta na bango ya ko se confier mais nasuka nango baye ko trahir peuple. Je ne pense pas que bato mosusu bakoya koloba le contraire ya oyo nazoloba ke Kanambe akete soki Kanambe akei bon bayebisa biso lelo Kyungu Akumaza azalaki nommé comme PDG ya SNCC mais ti lelo azokoka ko exercer te nani a bloqué Kyungu Akumaza a exercer lelo soki otali moto lokola John Chibango aza na prison basi basinyani décret moko ya libération na ye ti lelo babloqué nani a bloqué yango Félix auti kozala awa na Belgique ministre ya défense ifalaki accompagner parce que baaccord moko militaire esengelaki esalema entre baétat ministre ya défense aye te akangi na telefone ntango Félix awa sikoyo tokoloba nani oyo azali apeshaki ministre ya défense aya bandeko na biso boti kokota na badistraction ya bato baoloba ke Félix toza na pouvoir moto moko aza na pouvoir na Congo aza te pouvoir eza toujours na maboko ya barwandais bango nde bazocontrôle parce que soki tozalaki na pouvoir ya solo tolingaki tomona te régime oyo ya kala eokipe liso bainstitution tout nayebi te pouvoir nini oyo bato wana bazolobaka ke pouvoir bainstitution tout sénat parlement bagouverneur bato eza ya Kanambe donc peuple congolais bosala attention na balangage mosusu ya bandeko mosusu oyo bazocomprendre te balingi bamema batutu na baerreur makambo mboka basakana nango te mais mingi mpe baza baflatter balobaka mpo bamona bango mpo bazwa bango en réalité bayebi vérité donc faut kosala attention na baflatter message ezaka ke le 19 oyo tokozala na Paris na réunion stratégique ya kozela Tshilombo koya parce qu'il faut akutana mpenza na biso bakombata ke komba ekufa te ezali à part ça le 19 tozomobilize mpe bato ya CLCA oyo ya comité laïque de coordination baza komarche le 19 bandeko na biso bomobilize bandeko babima ebele eza mpona revendication ya mpona transparence et surtout corruption ya 15 millions wana po toyeba place mbongo wana ekei e makambo ya démission ya bajuge ya cour constitutionnelle donc tomobilize bato babima ebele message oyo toza nango yango wana mbote kaka na pesi le 19 bozala wapi parce que bandeko mpe batunaki nga likambo yango le 19 bandeko ya Paris nga na ye naozala na Paris mais nayebi adresse te wana il faut tuna Pichusho Mongo na bametre bola bato bayebi place oyo réunion ekozala biso soki bapesika biso adresse tokoya à part ça napesika mbote na beau-frère nanga propre Vincent Kambale aza na Conventry sans oublier ya Laura Sokoko bapesi ye mbote
ya loba Ah, protocole yo, merci tosengaki soutien, commandant eso, tosengaki soutien, et pas ya Laurent, wana ka bino boboaka kaye diamant noir alobi, a soutenir mutu azolela na matadi kuna azobela ndeko na biso tosengaki soutien depuis mokona ti lelo, mais faut ya Laurent tobengana en dehors ya biloko oyo tobengana tosolola parce que mais omoni ke jusqu'à présent ça veut dire social Félix abongisi nano te omoni ke ti lelo bato bazolukaka bayedi par-ci par-là parce que biso tokanisaki ke déjà nde bato baokomisa ye okomonaka boye aumeli nano te il faut totikela ye temps yo tikela yo temps na yo baanglais balobaka time is money yanga mani nakopesa ye te tami na nga nakopesa ye te nakobundisa ye tina koganye ye lelo Kabila il faut azala wana parce que ye moko Félix alobi Kabila azali partenaire mais pourquoi bino bozotungisama parce que ye moko alobi ke Kabila aza partenaire mais pourquoi bino bozotungisama lelo na likambo aza partenaire bakosala ndenge batelemi bato ya UDPS batelemi basali non mais c'est évident Félix azozwa crédit au pouvoir o aza nango na base non c'est le peuple alobaki yango awa base ya tunaka base lelo base basoutenaki lobby alliance wana oyo permettre ya koma wana lelo so mpe base babi akata yango akati parce que bien sûr président ayokaka peuple parce que alobaki nini yo na nga tolandaki ntango akuta ye Genève abaki ifa tuna base n'est-ce pas donc c'est ce qu'il a fait maintenant base ya lelo vu l'état des choses po avion wana eza te ke ndenge kiti wana nde babetaki yango wana eza te ke non parce que toyoki ki yayi un bras de fer na est à Congo Kagame na Kabila bamenasaki président Fachi a signé l'accord il y a renouvellement il y a contrat il y a Obasanjo ex-président il y a Nigeria oazalaka négociateur à l'époque il y a M23 conflit on a M23 alors tout ce monde là tant baillé bazalaki na Goma avec le président Fachi bazali na réunion il fallait signer il y a lobby na ko signer yango te parce que peuple congolais bazali ko se retrouver te na ba accord oyo yango bomoni atenaki discours wana na Goma devant tout le peuple congolais que lelo oyo naza prena risquer même vie nanga pour mettre la paix na est à Congo pe bana est à Congo va vivre mieux donc c'est encouragé bato be bazoloba awa na faille na ba combattant en suyo bi bangote tozo ba propre belé il a sali 18 ans biso ba congolais on a fait quoi surtout nous la diaspora à part les manifs sitting na marche na beta ou quelques personnes ba beta na ba concert nde to monela ba musicien nde to monela ba musicien Kabila ba toucha ta menda pa Kabila ta famille na ta Jeannette pa ba toucha zéro et l'autre côté alors nde qu'on a vu ça du risque tous ça quand même tout réfléchir a du pouvoir quels que soient les accords où il a signé a du pouvoir en Amérique mais à sentir à se retrouver que même ba partenaire oya cha confiance parce que la logique nezalaki alimbisa bango mais il faut tout le gloire à Dieu makambo esami bo po siko nzambe nde siko afongola siko nde esprit atika même o ande ko sala liboso azalaki trop azali esprit ya agneau le roi l'agneau de Dieu soit le président Fachi azalaki le roi agneau de Dieu lui qui enlève les péchés du monde ye mtango longola masumu ya Kabila o abomi ba congolais nyonso donc lelo oyo nzamba la kisi siko moni mutu oyo zolingo komisa pasteur oyo zolinga o laver tala idée na ezaki avant yo comme ça une année na pouvoir il faut ba lia yo tote ba remplacer yo parce que objectif ya Kabila na Kagame ezaki Fachi a au sala une année parce que soit comme si janvier 2020 c'est là soit comme si janvier 2020 a commis un plein pouvoir aux constitutions il y a pour dissoudre le parlement na Sénat il y a pour ça ce qu'on a bateau mais est-ce que bino base parce que le base mutu ce qui base a décidé le baki ne a la signature a longola qui tant pe base est-ce que base et c'est à tuna Félix que nini accord nini ya sala kana na Kabila pour le base ka directement le baki kata accord wana mais en même temps que base a yebite nini za na kati accord non mais accord wana toza voilà na accord wana donc biso te ko rejoindre to pesi crédit au président Félix c'est notre frère tolobi to bundaki biso tout c'est vrai il y a eu des désaccords à un moment donné
en 2015, tant on va dialogue. Parce que tout le monde qu'avec les dialogues intercongolais, tout impérium. Mais là, on a la logique des choses, on va qu'il y a une élection, on va une négociation, on a une élection de Salemi. Tout le monde est là, qui était la gagnante, qui était la Poulaki. C'est faux. IDP, c'est un grand parti dans le Congo. Et là, quand il y a la Mouka, soi-disant, il y a 40 000 temps où Moïse Katumbi a 40 000 téléphones dans le Congo. Même la justice, c'est la tricherie. Qu'est-ce qui prouve que le résultat de besoin de 40 000 téléphones, on est allé qui combat fallu des gagnants. Qu'est-ce qui prouve? Et vous l'avez déclaré à qui? Les tricheries. Ils ont le droit d'examen à ça, l'examen babi, bon ça l'examen mathématique, beaucoup de calculatrice. Yo sugo bakanyo na calculatrice. Du moment baninga bazo sala examen na mutu ba calcul na maboko. Aux tricheurs, donc aux a zéro. Donc rien ne prouve que fallu leur gagner les élections. Rien ne le prouve. Lelo oyo président Fatia Zawana, parce que Kabila en tant que dictateur na yé loko la organisation. Papa na biso Lucien Ngando répondre biso na question question à base. C'est la question à base, mais ce qui a débordé limisa mais et c'est pas vidéo pour faire une question et ya question en base c'est ça que base atikala rotuna été ba korango et zawapi mais on peut toutefois comprendre ba makambo ndenge leki to moni awa ndenge bazui parlement ndenge bazui sénat baza majoritaire ndenge bazui primature. Maintenant crédit est ça que dans une année, dans quelques mois awa tous en mois d'octobre dans quelques mois awa to ça une année il peut dissoudre ce parlement na sénat na batutu. Quand il y a une ennemie à Congo, bunda penza, il faut pas que guerre. Il y a une bande kobele na poto to na bando kebele. Donc ya zaka ko pomborata bando ya Congo. Baza pe na mandefu ala type bien na costume mais andoki. Achepe maquillage, achepe batile donc mais azandoki parce que yo kyo se pe na liwa ya bande ko na yote. Soit disant ndenge et soit lobia wa kino bateau bakufi na en pleine mission de service vous allez indemniser ba famille na bango nanana bo ba bakufi na est vous allez nana ko indemniser bango mais indemnisation ko remplacer mututa mutamayi la ko lobelo ko anate pe muto azala ngo ya na côté la commander non mais na côté non aucun côté là il pose à la impartial voilà oui na côté il a dit ça ce n'est pas que na côté na tout le question c'est malobana pourquoi na lobi na côté il a dit ça et ça parce que na tout la question oyebite ko lobi mambwana ya bande ko nso akufi wi wana ngana ko loba te kena loba we c'est bien bakufi non et ça va mort na lobi pourquoi na lobi na côté tant on a bien na côté le yo kanti kena na côté la commander ce pona non pona tout la question na lobi boy tant yo lobi bato yo bakufi eza kaka eza passe pona bande ko bakufi siko yango te lito loba mais président Félix yemoko tangu la TV5 yemoko loba ki bon alobi bien que aboyi ko fouiller na passé donc ba mort wana ceux qui ont la landi mal ba commander soit par rapport ya ba mort na biso à ironiser non à ironiser non c'est sarcastique ah d'accord bon il a ironisé mais non ça c'est pas bien mais ngana lobi par rapport ya non c'est l'ironie sarcastique voilà tozo la maloba to yokana tozo ba biso mbalenze la moko ndé ba bazo yokati allô voilà là c'est calme parce que tu le vis de la mort biso mi balé ngai na papa na biso Lucien Ngando yango to lobi donc na tuni question par rapport na sens wana ke yango lilo to ba kufi photo avancer pour ce to telemi to rozongi la sous makambo yimoka lobi to tika les passer to avancer na sens wana mais maloba pas no poto succès na biso. OK donc moi je voulais dire que au moins ko ba que non ba to ba kufi to négliger yango ba négliger et ba négliger liwa ya mutu moko te mais on peut pas non voilà que batona ba ko indemniser parce que ba ko pesa lelo ata 1 million so ko fi mobali na crash avion 1 million est remplacé moi na hôtel mobali na hôtel mais non quand le président Félix Azo va la TV5 c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas c'est de la politique la haute politique maman de Guana que justice c'est ça là qui na ko finité c'est de la politique. Bah, Congolais balingi politique, il y a spectacle. Donc, président Félix Aloba, qui n'a aucun rabat, n'a pas la boy. Mais non. Babylon, on se pose la question piège. Oh, il y a quoi ça là? Pourquoi balingi Aloba? Oh, il y a quoi ça là? Yo quand tu peux aller monter mana ende zabo yé penza. Akolimbi sabatouana. Akolimbi sabatouana ta.
Il faut la zoba penga po olimbisa muto penga bomela penga 12 millions ba congolais. C'est de la haute politique au yazosala. Donc on juge na maloba o akendaki asengi lever ba sanction pour la kabiliste. Il a dit ça na télé. Bongo sikoyo o yazosala ba bureau ba ebi yango te. Mutakelo ba kina sengi sanction nzoka nde na bureau ya signaki pena bokanga ba tout confondu ya Congo tozala ensemble avec notre frère pour to sauver mboka na biso. Bloc wana ya FCC et kozonga sima soki kaka ba mwini ba congolais toza unis. Soki ba mwini toza désunis nde place ba kozwa biso et puis to perdre Congo. Guerre ekota na Libye et silate. Donc to lukate guerre ekota na Congo po mindele bazozela guerre ekota na Congo po bakabola biso. Merci Miki Diama Noir. Merci commandant. Et pas il y a Edino image de ça Congo nde bokolandango na kati ya Diama. Merci papa en tout cas pour la bonne soirée. Merci à toi également. Merci. Salam na kati ya Diama Noir, à très bientôt. Bye. Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Napolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.